Bonjour Karine Mokondi, Ozana raison. Nandimi makambo lobi. Karine, Ozana raison. Ozana raison Karine. Ya solo, moi c'est un alingaka. Moi c'est un alingaka makasi. Mais tango moi c'est pas aboyaka. Aleki même diable na sorcellerie. Tango moi c'est aboyaka, aleki même diable na sorcellerie. Même so bobengre banganga nyonso a coin ya Congo akoyoka lisusu te. Yango tolobi tango Karine alingaka. Tango pe Karine asupportaka. Tango Karine pa asanjaka. Même masangu ya soso ameli ebimaka tina mibimba. Yango wana bato batika kosakanaka na Karine Mokondi. Karine Mokondi aza mwasi ya oya obalobaka ya tout droit. Soka alingi mobali akomisaka mobali ti alinga mobali ti na suka. Même si mobali azosala mabe asupportaka. Même si mobali trompe ye asupportaka. Mais tanga boyaka. Asanjaka penza bisanja. Mais après batu nyonso wana ako comprendre te ke Karine aboyi. Mais aboyi penza ya solo aboyi lokula mutu atika libele ya mama. Aboyi na ye. Nina yango esilaka te Nina yango esilaka te. Esili aboyi. Totika pe kokole Karine Mokondi ba etiketi. Aboyi na ye akomi na eloko mosusu. Obalobaka a tourner page ya diabolique. A tourner page, ba page nyonso ba diabolique a tourner. Azana vision makasi na minute oyo. Azana vision. Et bato bakosutuka. Allez, à suivre. C'est ma fashion de notre officiel Barry. Bonjour à tous et à tous. En tout cas, batie bakoussin ou na l'éclair. Déjà bakoussin mo bitoko à déco pour notre salon. Vraiment c'est très joli hein. Ba couleur nyonso. Oh oui, ils a vert mais ils ont bima bleu mais ils a vert. Oh couleur moussus. Ils ont coûté 7 €. 7,90 €. Les a noirs aussi. La couleur est belle. Nous sommes bakomi yango. En tout cas. Les a kitoko na kati. Peut-être na vidéo boyebo on a bien fait mais les a vraiment kitoko makasi. Les a velu moko bien. La couleur est belle ndenge na ndenge. Vraiment kitoko na possibilité. Tala très joli. Mais bah tiens on a 7 €. Monsieur yango. Kitoko hein. 7,90 €. Ma soeur d'herbe.